Bon, histoire à Riboulot, de retourner, c'est bien. Et ça, c'est que Awa et Agil Rola Bassati vert. Dès que bateau va sommer Awa. Et à la gana mire, il y a la clôture et à la qui Awa. Alors, Maï Mogo Outaka Naboye, Naboye. Derrière, il y a Soke Bimi. Et côté Liguna, et Bimilaga Awa. Awa, le coup, la côté Kabasaka, Simé, à la Guinée, ma maison. Maïwana, Soke Sofiré. Et Betty n'a mis l'air de continue comme il a quoi mosquée à côté, à quel locataire ça que jusqu'à Dokon. Alors, Bango n'a pas vitesse n'a Bango. Bango n'a pas vitesse n'a Bango. Ingénieur Baro Sala. Besoin de ça Bango. Ozalaga et Kenny. Parce qu'à partir de Azakuna, n'a le coup de silité, n'a le bâton d'ité. Mais le jour où il a compris. Mais besoin de le Bango, le comment on a pas confiné qu'on est là pour que ça te fait. Exactement l'air de vous les bêtis, mal l'air de bimi. Pas ya fira kakutango vide. Amoni oui, nous avons gagné encore bien d'abord. Qui a moni accès salami. Mais besoin de jomo na mabe na ingénieur wana. Bazamba ngomi, to boyité. Donc il fallait pas nengo pesi likanisi. Donc il fallait pas basa la pression ko buka banda ko zanzinga. Fallait pas babuke la banda ko ko buka. Mais banga ko tika ba sentiro bato ba la kia o batika na. L'air bango banga pusana. Ba koki ko buka na ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondima ekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, chaîne YouTube, il y a ce podcast en tout cas. Un grand merci à vous. Abonnez à ce si que bateau vraiment la Arabie émission et Baneliti Nasuka. Vraiment ça là. Bon conseil toujours qu'on s'abonne dans le Banabino Kaka Watakin 24. Ok, pena tina cloche ya notification là aux avant des cités comme ça. Ba découverte kitoko ba émission kitoko no pena ba na kokomela bino ka ndenge zala. Un grand merci na Seigneur notre Dieu parce que yemta sali ke ngana bino tokuta na suso mokola lelo ka ndenge zala ka na sima caméra na zabongo na ingénieur José Mungu. Bon retour au pays, donc je sais mon bon retour au pays. Un grand merci aussi à notre maman Biso, maman Bazana Mitema. Il y a vraiment le maman Laura Chou. Bon, je comme ça, tu bourgmestre na commune Mo Awa, na 24 communes dans la ville province à Kinshasa. Bon, je comme ça, tu bourgmestre maman Laura Chou, mère boss, big dédicace à toi. Un grand merci aussi à les trous d'affaires, un grand merci à vous, la confiance au Bozo Pesabiso. Pourquoi pas ça remercier, pourquoi pas ça saluer mon vieux Charlie Wayingu, il y a maman Coco Matatima 0,01 € dans l'ombre depuis Canada. En tout cas, bah sujet la bune ça, pena kitoko makasi. Voilà, chers amis téléspectateurs, et voilà, tous avons awa. Na disika changu précisément na commune Kimbanteke, tous na commune Kimbanteke vers direction Bakwanga quartier Salongo. En tout cas, bozomona tuluku ya bato, bozomona libulu wana eza Bambe quoi qui wana te, ils appellent érosion et salami. Alors là tu vas j'étais ici na saki bongo émission awa to solaki. To laksa bino wenze ndenge banda ki ko sala kena elongwa mais le lopeto to moni pena wenze ezate eza ko koya e balongoli yango parce que ezalaka na balabala. Alors direction on azali na simananga eza bongo sika ba sala bongo nzela entrée nango na Sainte-Thérèse, entrée Sainte-Thérèse
maître coquet de garçon yango ekoya ti ekokende siko wapi ingénieur na biso bakokomisa nzela ya pasi mpe mawa eza ke tomoni bandako mosusu eza nzinga place eza érosion oyo esalami toyebi te cause nango eza nini esalami be mpona nini alors beaucoup plus vraiment tolinga tosona population ya Kimbantek awa na quartier Salongo bango nde bakoexplike biso libulu oyo ezalaki na forte pluie ya le samedi donc José Mbungu tomeka kopusa na tokita wana koluka pe population tosona bango baexplike biso mpona nini libulu oyo esalami mais tandis que bazosala macadam awa bazosala macadam et comme déjà na Saint-Martin ils ont kota déjà pour kebima awa maintenant libulu ya boye toyebi te babisimbi baza to ndenge nini balingi te nzela na bango esala matoneni alors tosola pe na population ezala pe na malami merci beaucoup tout juste après merci. Voilà, comme je vous avais dit, donc bana kutu ba komisa bango sika ya ko sakana mais ça pena mabe tout ce monde déjà ndako wana ils a déjà risque mire déjà quoi il place wana ya parler wana bon c'est le temps déjà ya koya ba ndenge na ko bongisa ya ko landela ngo ko za pena malamingi alors mingi ko sola vraiment la population libulu oyo salami ndenge nini parce que awa izaki boete c'était pas comme ça izaki boete alors ko sola population ya commune Kimbantek ba expliquer biso libulu oyo salami ndenge nini mbote papa mbote comment on est papa comment on a ngambuta kipe papa mbote kipe avant du wapi avant di on a quartier Salongo na Kimbantek. OK merci beaucoup tozo histoire ya libulu oyo salami ndenge bon histoire ya libulu oyo ndeko tuni c'est bien eza likambo nini ke awa et akili kola basatier verte ndenge bato basomba awa et alaka na mire ya ba clôture et alaki awa alors mai moko utaka na boye lere yaka soke bimi e koteli kuna e bimilaka awa awa lokola bato bakoteka basaki ya sime alaki na ba maison mai wana soke ezofire ebeti na mire lere kokende koti ekomi na kwa moske akoti akeluka terrasse akende jusqu'à Dokolo alors bango na ba vitesse na bango banani ba vitesse na bango ingénieur bazosala biso toyebisaki bango osalaka eteni parce que à partir de baza kuna nanu kutu esili te nanu batongi te mais lozo akowela kobuka mais biso toyebisaki bango lokomona bakonfene koyala pour que eza santé verte exactement lere mvula ebeti mai lere ebimi pa ya firaka kuti yango vide amoni oui nzoko ngana kokende bo ti omoni action salami mais biso tozomona mabe na ingénieur wana bazamba ngoming toboyite donc il fallait pas nengo pesi likanisi donc il fallait pas baza la pression ko buka bandako za nzinga fallait pas babukela bandako bakokobuka mais bangako tika ba sentiro bato balaki batika na lere bango pusana bakoki kobuka na quelques mètres batongi bazoya ndambo mais bino nanu botongi te mais bobuki mobimba na kasi pa bouti bomodi bandako mosusu bamire kwei bamire kwei ponani pona bango ndeki baza kotimola zelo biso zelo ekitaka ndenge toabona bamufumo kaka tozoya ndenge tozoya na moninga nanga na kwa na zelo kiti ekiti pe soke kauku kaka ekokita bon ndenge likolo eza bo soki ebakisi susu resultat tokosala babalo tomoni baingénieur baotozala tout à l'heure la bosoli na bango nini en tout cas biso na ye tobibi namoni bango na jipe bake boye alors mais ngai nalobaki mpena bien lokola bino boye mpo nayebisa bango eloko yango bazosala basali na bango bien te toza na posa makadame ekota me basali mabe na makambo oyo. Merci beaucoup mbote papa ya mbote nina ko bakisala o papa otoloba telo na nina bakisa boye bango ndesko baya bakundana na eloko oyo po epesa accès ya bato po baleka boye so bato bazokoleka te tala bazokota na kati ya libulu wana pasi yango wana sikoyo bito olingi baya bakundana na libulu oyo bato wana baya sikoyo po bakunda libulu po accès esalema bakamelekaka po étouffe bato baleka eza te tolo bato bandeko bazouta bongo s'intéresse bazwi moto bayati bakwanga basukaka kuna bazokoka te bazosukela kuna yango ezomonana te bazosukela kuna bakokota te baya nde basisa mosala na bango bango baluki yango. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs toza kaka kotala ndenge papa uti koloba libulu oyo
et ça vraiment très dangereux. Bon, la n'engue ba moto qui sont qui dans la difficulté et ça la peine ma bé ils sont vraiment alors tout le monde appelle ça tuyau ya mai ici je me trompe pas ils a tuyau ya mai alors ce qui est tobo qui lisusu et copé ça peine maman n'a pas en tout cas population ya quartier Salongo ba koza na difficulté makasi ndeko mbungu to meka pe ko poussa na chute zo makona biso to poussa kuna esika mai yango utara vraiment kozala malon mingi. Merci beaucoup. Suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way to begin cause eleki mingi likolo na voilà chers amis téléspectateurs mon ndenge papa na uti koloba donc mai ezo uta likolo boy ezo uta boy azoya na puissance parce que que mai zara courant mai zara na puissance dernièrement to tu comme na boulevard manji tango sala kibongo ya silika ki to mona na ba séparateur ya boulevard abuka kiango alors aye pena na mbango abuki botala ndako déjà risque donc mokolo nango déjà aye belaka déjà vision ko longa ba fenêtre na ba porte ko soka ke tango pepina quelque temps là où tu ça déjà parce que boye soko salika kiteti en tout cas au kolela mama donc ko kita soka zo kita boye yango apanzi vraiment te comme on est comme nango loko anzela ezaki bongo na forte pluie au ebeta qui le samedi donc ezaki la forte pluie au ebeta qui le samedi et c'est pour cela yango bomoni sali boye mais population bazo lela parce que bato bazwa moto de s'intéresse tiba kwanga ba komi ko suka na ngambo wana en tout cas yo sala pena kitoko te nezo ba TV za radio te toujours liste le cola liste yango bomoni to ko sona population na sona mama et vous appelez malon mingi mbote maman mbote papa comment est maman comme na maman Chantal Nzumba to mono telemi kaka boye tulugu ya batu boye nini vena maman lupango na biso ngoyo bazo ko tala ndenge érosion sami eza pena ba liboso biso to kota banda 77 ngana zaka su na 5 su na 4 ans to kota banda 77 makambo to zo mona événement ou impossible to ko mona ka makambo lobby banda to kota awa mais érosion o ezala ka te to kamwe ba chinois ba yaki ba bana ko za zelo kuna bazoki 3 camions bakendeki nango kokeba bakenda nango bango bakeka samedi na bazoka ngo samedi lobi dimanche événement au le salami siko no ba osala nzela mete koke là bazala bango zelo awa bazoki zelo awa siko mai oyo eutaka na likolo kote kuna likolo ni soto nzela na mai eya kobiminaka awa ezaka soki ye e mati nango boye epanzani siko lobi etango ye lokola kuna tikaki déjà vide des places de SLMba qui allait yali kokende qui allait abuki buke salibu. OK. Toba le pont na bino ya coin. Le pont na biso ya coin. Mais bozoma teke boza pe na risque maman. Bon soto sali bon ba sali makano ba bon soto lo bani to sala ni. C'est comme maintenant comment déjà c'est très dangereux. Ne bazo buka pe bandako. Bino ba averti bino déjà. Parce que bon ça la macadam bino no ba pango za ba buka bino ba buka ki côté kuna ne za kuna ya bandako. Babuka côté na ba pese bo bambo ba buka so ba pese bo ba buka rapam côté ba ibisi biso lo côté biso ba ibisi biso lo côté ba buka ne côté na ba pese ba bambo et maintenant parce que awa na mo de quoi na bino awa maman tout pour ça na yaka nano na mo de quoi na bino awa ils a déjà donc kalamingi ta ils ont déjà maintenant ba précaution ni bozunde bozomona avant que l'état ya to benga l'état ndoki to benga l'état mabe ba précaution ni bino mo bozu d'abord ba précaution to zo to liku te bana bike ba lokota zelo apone ba lokota zelo asu mbula muso beti eza passe pona biso da bana ba comment zelo ba zo ba zelo a ça ngoni to yebi na biso te bazo ke koteka comme nango carrière et comme nango carrière do ba sala ndoki ba ya ko bongisa yo to mone olati lo wa yo ze gêner au sanzela na za gêner la sanzela tenga za technicien to ke biso ba technicien de koloba pour erreur o 100 pour la nini ba yaki ko teka bazelo awa ya moni moya lukinzela okende pas moni de fa 100 mini à côté chinois ko zela chinois tracteur de teka zelo awa ba benezo ya minene awa zelo ke na $25 na ko ça za carrière te bazo zelo awa pembe kuna bazo teka yango ba tela na ben ya 30 tonnes et que $25 ba teka yango na miso so $25 pesi bango ba yeba fuzulisu awa baketeka lisusu so bilo population ya quartier Salongo na Kimbateka ta bomona bilo koloba ini koloba neti nini po biso to ba jean l'état te nenga jean l'état te na koloba neti nini na eloko koloba te sala musana yo sala musana mais ne sala mi da boye eloko bango ba lukine po sala maboye
bango baluki babakisa mosala bango koma makasi ndenge esalami boye il faut basisama muna bango mokano na bango mpo ezali projet ya maître Coquet. Maître Coquet na miso de bukani awa c'est faut basilisa so bakunda bango so bakotape dani ya komataki kita etali bango. Merci aussi juste après, merci. Matoye yoki miso emoni Ninga kolobe zati Ote mezate mwe misale monani Ninga kolobe zati Outi musika essentiel to komi Ninga kolobe zati. Donc voilà, écoute, comme une salle de jeu et comme une sika bana balo sakana barasine. Alors bozomo na bongo libulu oyo ezoya pena mabe ya kosakana te ezoya pena mabe. Et alors il faut que ça on a lombango ta la population ne baleli ba bikeno ba chinois bazoya kozwa zelo na kati ya avenir mais avenir eza carrière te. Ok, côté comme $25. N'engé population lobby, on a interprété ka o population à lobby. Alors ils pena passi et en tout cas on a pena na excellence monsieur le bourgmestre ya commune qui montre que monsieur Jancy en tout cas koya ko visiter na sika oyo et ko za pena malo mingi tande bande ko bazomata on ba pecho ba fondara na stade des martyrs so ba la match baba matarama bende wana en tout cas nzela pena eza mabe ya kosakana te awa bakwanga e kabwani katikati dans avenue bakomi ba voisin mais tandis que ba voisin te et puis côté la paix nzinga mapango ndeko joko za sikane ndeko mwana nati varasi ya rouge alors tane sinda ko wana vraiment bandeko bazana nanu bakeite za déjà ndako batu balalaka mais libulu oyo nenge eye esali pena mabe ya kosakana te imparte na idéologie na ndenge ya mabe ya kosakana te population ya salongo na commune ya Kimbantseke awa baleli ya kosakana te en tout cas kosaka na lombango parce que oui basala bongo ya makada mais tant ba ya boy awa moi ba traverser za te éviter le cas ben jeune ba uti ko awa bango moko batali bakoza solution ko za pena malon mingi to meka susu ko poussa na moi liboso et ko za pena malon. Merci beaucoup. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi always thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Donc voilà, tout le monde écoute ndeko mususu ba comme na bango sala cop ndenge bango moko ba ingénieur ba ko ba na ko ya ko zelo alors population pe ya pas audacité on a pe ya ko zo rappeler zelo awa pour que aba na pe ko teka mais tandis que ça mabe awa c'est comme on a telemi awa ba ndako ezalaki ba buki bango yango c'est parce que bazo sala macadam alors ba yango bazo ki bongo likanisa ko buka ndenge tout le monde to l'accès bino na 13 jours na et bah buka ki bango nzela alors yango moni pe awa pe ba zo ki pe décision ya ko buka mais après siko tango bandi ko ya ko zo zelo yango moni e pe si passe oyo yango moni e pe si passe oyo en tout cas population olobeli masa papa to bota me to koli mais oza boy to mona ngote papa tina se bandaka bote dindi kule bilanga bote kundami ba matembela watu kule kundami fo papa population ba lobi ke balembi donc bana mike ba petit na bazolela tozaka tozola sabino penanzela ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso pomo sika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi donc voilà to comme sika pe o wapi ba ingénieur ba bukaki ba ndako ba tena ba terrasser mais nanu ba sali yango te ba tsaki ba canalisation pour que mai ebana koleka bon vu que mai zaka donc trop puissant et yango bomoni sali libulu wana bosomo neti awa ba ndeko ala pena na se ba ndako vraiment babukaki mais siko ko tia libulu ya bomoni quartier Salongo baza vraiment na difficulté place na commune ngamu awa na cause na moto vers Sainte-Thérèse et zalango dans les calmes dans à l'aise mais sikoyo pona koma bakwanga pona vraiment eza passé en tout cas loko oyo ezali pena mabe
toko kitawana to laksabino kaka bomona voilà bomona déjà le boko nanga ya mwasi et libolango awa place bandako ba longo bongo ba quelques centimètres pour na ko sala bongo nzela et après mai vula ndenge beti ya makasi et bomoni quartier Salomo awa na bakwanga ba commis divisé en deux donc ba kabani vraiment et zo sala vraiment passe zo sunga vraiment te et tomeka ko koma pe wana mo liboso na ko tala ko sola pe na quelqu'un deko et ko zapena malam mingi merci beaucoup suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka voilà mbote papa comment on est papa kombo nanga Ivan papa Ivan vandi wapi vandi araka na mabena soka ya bakwanga quartier Salongo quartier Salongo na mabena sokwanga ya bakwanga sika ya bayo sala prince donc toi pe bana pena secteur au pena ya kala to kolia voilà mais tout le monde en plein boulot ndenge bazo sala ba makadam s'intéresse zo poussa déjà vers quartier si c'est commis déjà wana bon temps ba koma awa libulo salami mbala moko place en zomo na ngondeni en tout cas papa te compagne bango te esika osala boulot dans nde babande da boulot bazana pena musika nanu na biso bakwanga na kuna ezana musika mais te compagne te bayeka maman na babeni maman bando chumuna o pona baterasi mais to ba chumuni en plus ne baza bongo awa te ko compagne bango déjà nde bando sa musala wa po ko mabuyi bazu bateki bazeli to se trouver bon bateki bazelu bazu na babeni ben soki tondo mona mati boyo mona ba ke batiki ba eboy bazo teka pena bazelu do ya moni ali ton ba sisi musalonga linetika lelo ba yeko sala ba yeko chumu na boy na bazo nde bateka kali to la boy lobi mbule beti to ya boto mona mamoko boro mamo erozo salami ya gaya ya munene penza do ya munene on a des bibi mo ka mutu ke zo zelo boy ba teke ba ke ko teka ngobino ka sala ta mususu ba sala po ba sala bonzela biso to yebi ka pete ba ke tika ngwa super ba ninga mususu sika ba ke sala misala mais toujours mona on zo matabuyi bazo teka ba zelu donc to comprendre le phénomène na bango te to yebi te soki bazo tina ba musala ngwa pona ko ya ko liaka be intérêt ya mboka ngo to yeba te ndenge libulo salami boye notable morte ya commune ya Kimateka yeto to bandeni to mokonzi mo ba député professeur bofuta atamo kwa yete en tout cas biso a pena ba député ba to vota ka bango mais ba yaka na bango ate donc bana makambo isalama kino to muni député te apara ba soudan biso ka to muni to yebika ya bangandu bazoya ba yeba sali ba suivi ali ne ba kendaki mais ti siko pena notre muni déjà ba to misalon ba sala no pe ba yete yango tozota la bango kaka to tio eza ba câble courant to tia mai bon monsieur eza ba tio ba mai neti ya omo ba tio bukani ya mai e katani tio surtout tire no ya principal na goza eza ya mai to un sujet majuti ninge batu ne bango ba lexara ba tio na bango mais tio mai yango eza da ya ko couper kuna pe tozo ba te supe ba otika ngo bo mo su tio esani et ko katana nango donc era ngoyo tozo belela kaka do ye moko pena papa nzo fati beton amona da bangambo do azula sopena solution pona bata misala onde ba sa misala OK ndenge yo moni keno nzela ekaboni parce que bakwanga boye moteur sute ko uta s'intéresse we pour que ndeti okoma koto wenzezalaki donc ekaboni na katikati ba moteur comme sukala etake moi na mabele ancien mabele ozolo bani place wana en tout cas ça so passe ça lui so passe fort pour biso da to misala da s'intéresse ti esika winji esika ba kitara biso na winji ya bakwanga mais ekomi
Moko masusu awa bokiti sope moto ekita na monte boziko aboya sina biloko ya kilo bo memi on tina mitu ti bokati libulu et ça sope na pasi makasi pena toujours regretter pena makasi contenter ba chef du quartier ba sali pe ba chef du quartier ba pour ça suffit. Bon voilà non na yebi non te soda ba yakia voilà non na yebi te soda ba yaki mais ba roya pour baza pena belé ba yaka ba bon abiso ba chef du quartier ba chef avenue ba pena da osala da ba suivi na bango. D'accord. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc, tout ça, toujours dans la commune de Kimbanteke, vers quartier Salon, Botaboni Moko, difficulté, Oyo Sala, vraiment, négociation, on a quitté dans Liboulou, Naza à peine dans le stade de Marty, pour tous les au stade de Marty. Tout le monde est d'accord, ben, Nyo Kanae. Tout le monde est d'accord, Nyo Kanae. Tu habites sur la zone en Wapi. Nyo Kanae, Bibi Wapi. Naso, on est d'accord. Mbote papa. Mbote. Comment on est papa? Bon, combo fili. Papa fili, vous vendez quoi? Oui chef. Nyoko abimi wapi? Bon, abimi na se koto place Érosion Salami. À partir ya Érosion o ekréamé na makambo o prince bachino ba osela biso ba tumuni koto nde mingi. Nde ko tumuna o ba tumuni pona ko landa zelo o bango bazwi ya koteka. Nde na sima mvula ebeti nde esali Érosion o. Érosion o ekréamé na zelo bango balongoli. Donc profondeur à liboulé les qui ma casse au bango basali ya terrasse. Donc tout le quartier Salon est en carrière. Non, quartier Salon est en carrière était parce que les quartier o evandi si batou. Bateka ka zelo te. Ba chinois ne batou balinga comme c'est la bisongo carrière na kimoyibi ya zelo o bango basali ya kolongola. Bongo bino est-ce que bon moni place baloteka ngo? Bon, ya liboso. Tongo bazolongola zelo. Bazotia na ba camion. Ceux qui ont dit qu'on négocie na bango au pesi $135 ba charger le camion zelo plein. Ya liboso. Ba teka on a venu Lando avenue Fons. Na baba mnene. Ba teka ici la partie kuna. Ndomoni ba ko succès la koto. Dans libulu on peut créer mais ane bango ne batu ba luki likambo parce que bazui zelo na ndenga mabe. Bazoteka ko. Bon, il y a Liboso. Tu as la parole en l'obade parce que les années où tu as mis biso musala o yazo sala. Biso to rolo banete pour yemo rabini travailler musala na. Mais na terrasse o ya chumnaki to ebaki e kokende bien parce que bon ba to sa nzela ba bi place de fête ezali na place bola mozali. Ok. Mignon le baiser de papa là. Roger comment bimisana ba nyoka zano na simba no ndoko Josué. Nyoka ye bozomona. Abimi na Roger sko kenanga buno sko ezani simba na ya papa. So buno ezani ndongo tamano idée zani. Bon, idée ezali pena en tout cas ba konti balande la biso likambo makasi parce que idée ndongo simeli nyoka o siko idée neza buno OK tumbango damango tonde. Te nazo laksa batu ba mona ki biloko o tozo vana nango. Wow. Pour ezapena insécurité makasi eloko bosoki esuyo tala net place ebimika awa na libulu o ezwangi biso kaka. On a kufi déjà. Bon, akufi déjà parce que ba bomia. Wa za marque ni nyoka o. Tu za ba piton ba nani ba belé wa za nani. Bon, en tout cas bena kombo na e marque on a habité nga na monika ndesi ya. Siko wa za mama bien mwana. Ah, chef, en tout cas question na bena. Oui, bah t'es. Na réponse t'es. Ke ba ya sotelenga pamba. Voilà mona miss no ya tala ngaya. Ada ya kufa. Mama siko pona nzela ko ko banini ko? Omoni ba chino ba sali mabe ba teki zelo en plus bata koto nyos bazo somba zelo ba oteka ku na ba fusha pamba mona 6000 pamba ba oteka po bazana ba ona musika na ba komi koto te tina ba fondation ya bato ya bandaku ese monani banga bazeya nanu ba sisi no liboso na koto kuna après ba yeko bandela biso koto po ba osela biso malamu mais fo ba zela nanu ba sisi na koto kuna après ba yeko koto mais bango siko ba ena ko timu na ba oteka zelo opesi mboko négocier abwa kilo zelo ndeti boye kota ba kuanga nyoso ba somba ba zelo ba koti ba zelo la kata mapangu na bango siwo ba fondation ba te monani bandaka ba tumsunde ti mir mo la baba lison e kwa mir nyoso e kwa esikana donc bongo ce que eza mabe pona bozwa mesure na bino bozozwa mais boko kota ka teke tina ba fondation ya bato ya bandako omote esa mabe pona
bopesi mbongo parti obino bopesi bobuki bandako nyonso nde toboyete lupango si babuki na bango nyonso mais batalaka bamesure oyo bango bazwi siko bazwi ya kote okotekaka zelo doki onégocie bazwi zelo baye kotikilo yo moko omemi ntina ndako nomona te eza bien te sika nde eza toloba chinois aye na mabele ya bana mboka azwi zelo ake koteka kana bazala da na bakonzi na bango da so boyokani ale na bakonzi na pe bandimi balia na bango na sima na chinois pazawana ale bazwi zelo donc so bayibi ke sika na zelo la pembe ndeti liboso na baba timba de sika na bazwi zelo na ndenga mukete koto kuna nyoso basombi zelo pa na bango bino boye bobongisa mais bakota 5 bakoto musu basali yango te mais tant baye na bakuanga baye siko ko sala ngo donc bateki zelo donc so eko négocier bazwi batekelo zelo la pembe po bayibi ke koto zelo la pembe eza mingi koto ya bakomi ko sala makamna ba sala siko mabende bongo so ta libulo ndenge sami a biso kala libulo esala mate biso to da mai soke ye elekanaka me bayaki ti koto nyonso bapréféré malamu bazwa na zelo liboso bateka oleke babongisa na liboso po baza na bango na mosika banga bazela na ti bakoma pene ale babandi kosala bango le bayebika lokola zelo eza le bazwi zelo bateki siko libulu munene ekokundama biso ndeni bamoto moyeleka ya te bakamion mpe moyeleka mpe eza te omona te boye eza bien te. Merci en tout cas, Isa. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs de chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, un grand merci à Bozaki Pena et Belé à Kolana Bongo émission à Mokola Lilo. Ah, na commune à Kimbanseke précisément na d'ici à Tchango vers quartier Salongo. Direction Maître Croquet précisément na Bakongo. Babenga kibiso libulu oyo et salami c'est parce que mai azo utabongo likolo azo kitapena avec pression. Mais libulu nga fait salama nenge population à lobby ezaki ba chinois ah mboka na biso ba chinois ba komi koya kozwa zelo awa bazoteka. Bazokene koteka. Voire même ba komi na bango ko négocier na mapango eza nzinga zelo ba ben bazokene koteka ngo. Mais na habité où allons-nous le peuple congolais? En tout cas loko eza pena passe ceux qui eza bongo ndenge population qui mateke ba lobby que bazoteka zelo en tout cas loko c'est très honte eza pena ma bebozo fingisa mokoza mboka à la veille ne bon ça la banzela bali que non to ba que non gouverneur ya ville province à Kinshasa papa la biso Daniel Bumba Lubaki azoba que non Kinshasa ko bonga alors ko bonga na bamaka boyete bamaka boyete boeza kozongisa susu misala sima soki eza ba petit peuple mutu basala COP en tout cas botika soki peza ba chinois basala COP oyo en tout cas botika eza pena mabe makasi on moni population ya quartier Salongo awa na commune Kimbanseke bazana sengotel basiliki mabe tebite ba projet ni bazala on so amonisi ba mitukana ta muso ekoma jeu de mabanga abozomo na stade de Martyr la pena kati ya libula ngo oyo salami en tout cas un grand merci na ba o ba otiko landa biso na mokola lelo na okiba pena mbangu ko remercier vraiment mon sponsor privé Bové Charlie Wayungu ya mama Coco Machatima 001 héros d'Alambre et pourquoi pas ça remercier mère boss et maman sociale y est vraiment il faut comme bongo bourgmestre awa to lukile commune moko et maman Laura Chu mère boss un grand merci aussi à l'étre d'affaires pourquoi pas ça remercier papa Simon Foka Stati à Paris sans oublier aussi les amis de Watakin 24 depuis Turquie voilà na commune na suka ya émission na sima caméra na zaki bongo na ndeko je suis Mbungu bon retour au pays parce qu'il y a zaki bongo na ngambu ya Congo Brazzaville et maintenant azongi déjà Kinshasa mabela bakoko yango to démarrer musala ka ndenge zala bo s'abonner massivement bo partager bo liker bo commenter ko zala pena kitoko ndenge Watakin 24 bana bino ka ndenge zalaka ndeka zalaka merci tokutani à la prochaine numéro bye. Forever grateful, I'm counting my blessing. But when you are begin cause eleki mingi ikolo na seko lekaba ute bande di situ benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie.
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela